Bokoko, Espebas, Nyata Gaëla Tikaya la patrona, Gilda Sambendengesi, mon ami Gaël, Milo Ijo, Ya. Voilà, bonjour, bonsoir, Bissika News au Tobozola la Bisso. Après séquence foot au Bosso spécial Chan, nous rentrons rapidement sur votre émission, notre émission, l'émission Stop Maladie avec Papa Francis. Papa Francis, bonjour. Voilà, on sait notre moment, tous les auditeurs qui nous suivent, voilà, sur la 106.0, voilà, donc Maton Domingui, Papa Francis est en forme. Nous sommes au début de la semaine parce que nous sommes mardi et chaque mardi et vendredi, votre émission, notre émission Stop Maladie. Papa Francis, la dernière du mois de janvier, hein, nous sommes le 31 janvier, nous rentrons demain déjà au mois de février. Na mwana chasseur que to sala ka beur pâté lingo lo bato lobi ki kongo to lobi lingala a uti ko tunanga motuna ke awa to komina suka ya sanza to lekisi ba fête to koti na ba ngonga auto pesaka ba bonne année ba joyeuse fête o nyonso wana to lingo lo bake to zo ko suki sango mokolo lelo à partir de 4 heures donc lingo lo bake to komo banda ba misala ya mois ya février et ya mvula oyo tozo kokota nyango biso Stop Maladie tozo la pongite tozo koyeka mikolo nyonso epana bino pour da koya ko belela bino na o etali santé. Stop Maladie tozo la te pour tozo rebelela bino marambo etali santé, hein, voilà. Papa Francis naningo uchiko loba déjà tozo mona ba malade belé, hein, et bandi ko attaquer bato na moi oyo ni nous zo ba malade wana. Merci beaucoup. Na chasseur na yin na metadi la babi mevo ke na kukwamisa ka babatu parce que awa mazusi betme vanda na le fête de international ya ba lépreux yin bet ke zonza ka babatu yin ke vanda kana babwasi et yai aussi babe balumingu yai kwandi be meluta et yai bet ke na kukotaka en tout cas babana ya fieti même bet vanda ka bakulutu bakoso aussi ke na kukwamisa ka mingi parce que iki bamvula ke na kunoka ka mingi batangu ke na kuvanda ka mingi donc tala nyonsi na ba microbe ba bima mingi kumase kusangana na kati ya beto babatu ni na beto ke na kuzonza ka ke beto association Stop Maladie beto me ka vanda veme il faudrait beto kuiza batangu nyonso ya kuzaka sensibiliser beno na ina metadi la babimbevo beno kuiza ndambo beto kele beto sala beno ba examen et il n'a pas dit la babimbevo il n'a pas été capable de sungabe non beto ke sungabe. Voilà, ina metadi la na kusunga beno bet que vous tout katete na de l'autre côté technique bet kulanda diaka na couper mon mapé. Bokoko, Espebas, Nyata. Voilà, Papa Francis, c'est pas mal Yolanda ngeve mbote dans la cité. Il y a des mambo ba lépreux, il y a des mambo malade mais basi kamingi qui bandi la tête ya parce que bandi Yolanda nge bien fait. Merci beaucoup parce que vous n'avez voulu kamu nous maison que babilu muya babimbevo que na kukwamisa ka babatu ya kuluti la ya vanda babimbevo parce que mu maison na ben que malumingu awa beto me célébrer journée internationale ya ba lepo inakele babatu que na babu boisi et ku tama mingi veut aussi encore ya kuzonzo aussi lumingu nyonso kandi ya bet me banda ou bien ya bet me manis aussi mambu ya koso que na kukwamisa ka baba na fieti bantwenya ba beto si bakulutu ni na betu na kuzonza ka iki batangu ke na kuvandaka mingi na ki
na babwala beto bamvula ke na kunokaka mingi bentala kwandi aussi ina metadilo aussi salete ina beto ke na kukatulaka ve kutala batu banima batu pangwa beto mefuluka ba matiti ba kanivo mefuluka ba potopoto mefuluka ba bima ya musoto donc ba bima nyusi na ke na kukwamisaka ni na beto ke na kubokelaka beno kwiza ndamu beto kele na ina metadila ba bimevo beto sala beno ba examen e beto zaba ina ke na kukwamisaka beno e beto ke kuzwa solution na babimevo ina ke na kukwamisaka ba ina nyonso ke na ku mekanga manakati ba yinzo. Voilà, solution na baina nyonso to mekanga manakati ba yinzo mois de janvier mekuluta afaso na stop maladie. Merci beaucoup mon chasseur, mois de janvier me manisa en tout cas kima ya kuzonza ya imbi ikeleve mais beto me kota na mois ya février tangu beto me banda mois ya janvier ge vanda yuvula munu biuvu awa me docteur Alexis Magola vanda kayani me kwenda be joura keke nge me pose munu kuvu me yina metadi la mambo ya sida wa faso ge me demander dia ke munu kuvu me ben me kon sala forage na RDC me awa na kizunga beto ya Congo façon muzonza kanange beto vingi là parce que yen kwenda kana kaye de charge awa beto me kota na janvier mambu déjà yake banda ya malumalu parce que ya malumalu ya tete iki bengeke tala ya mwana chasseur ke mbasi awa centre beto que se déplacer parce que côté beto me vanda ba mvula ke na kukwamisaka inzo aussi yame lutila mo fieti en tout cas beto ke na se déplacer ke metama mingi ve muke pese beno ba adresse côté beto ke na kukwindaka parce que peut-être beto ke na kulengela ka tete ba place na sinon ya kuzonza mois ya janvier beto me lutia ou mbote ba yina me kuiza me kuzwa aussi ba traitement me kuzwa aussi solution da ba bimevu ina vanda kwa misa baou en tout cas ba témoignage ikele parce que mgezonzaka beto ke kuizaka awa ba yina ke pesa beto ngolo ya kusala babisalu ya beto ya association stop ya maladie ni beno ken la kukwizaka na babimbevo etangu beno kena kutambulaka lunyakusu en tout cas beno kena kuzavutulaka beto matondo e ya kena kupesaka beto nsai e ngolo ya kusala bisalu ya beto. Voilà, il y a la partie technique, hein, il y a la partie technique, il y a la partie à vous soigner, à vous traiter depuis 2023 qui n'a pas de face. 2023 qui va dans face quoi nous mes habits depuis à janvier dans le mois de janvier dans le mois de janvier il y a besoin d'avoir de partie technique forage un peu partout moi dans moi bien que ça maintenant partie à vous traiter à fois sur dans l'outil là mais ni na munozo en tout cas le mambo nyonso me l'outil là yao mbote ba mbevo me kuiza ba me kuzwa yina ba kuiza so ça parce que tant baba que kuiza kana ba centre bien ba hôpital ba que kuiza kana ba bimbevo mais ba bimbevo yina si ya me kuzwa en tout cas manganga et ya me salise yandi ni na me sabisake ba yina me kuiza me kuzwa en tout cas solution na ba bimbevo ina kuiza kana baou ba me kuzwa futur la bête ba matondo et ni ba témoignage na moke na tina kabeno ba bilumbu nyonso. Voilà, bah, témoignage na ngeke kuna sila kabeto bilumbu onyo surtout le temps qu'on se prépare hein, déjà parce que na Royal Service ni ba témoignage kekuzonza kamingi on vous rappelle que nous sommes là jusqu'à 19h45 on va suivre quelques témoignages pour permettre à na ba auditeurs ba ku landa beto donc na ngolo news surtout ba ina kena ku témoigner que ya que ça la que c'est mingi voilà ya que ça la que c'est mingi beto kulanda témoignage voilà. Est-ce que vous tout cas t'étais na de l'autre côté Kaya la patrona Gilda Sambendengesu mon ami Gaël Miloïdjo le meilleur et donc le
Pascal Nabouni. Dingoma Tikulu menga meto Katu jimba kananzi tikulu Shimba Bonga Zakala Telema Ablo Diallo Yirikacho Tikotisa Shimba Bonga Zakala Telema ozalaki kozela biso epai bomesana kozela tochange tokomi na bokoko bokolanda nilikuwa kuleta papa mgonjwa. Bandu wapenzi, kama kawaida tuko toujours kwa hospitali ya Dr. Alexis Motomoto. Mama jambo. Jambo sana papa. Mama, tulipenda kuyua tunakukuta hapa kwa hospitali ya Dr. Alexis Motomoto. Sasa tulipenda kuyua ni nini likuleta hapa mzazi? Mie ni mama Claudine naikalaka ku Kin Sever. Donc nilipita mahopitali na mahopitali, nilikuwa na magonjwa. Kuile mahopitali walikuwa nasema paka operation, lakini shikuidiwezesha. Pale nilifika huko kwa papa Alexis, donc balinifanya operation sans cicatrice. En tout cas banduku mkwe na ile confiance na kusema kwa papa Alexis Motomoto hakuna shida. Kama kuna magonjwa unakuya tu na utapona. Iwe unaweza kufasiria magonjwa yalikuwa ya aina gani? Njuku mwingine kuna ile magonjwa yenyewe yako. Wakati atakusikia na atasema na mimi niende huko kwa papa Alexis. Kulikuwa magonjwa ya kusema ni myome. Jo vile walikuwa wananibamba kwa hospitali. Myome ile asema iliomba operation. Lakini pale nafika kwa papa Alexis Motomoto na myome nya ikoonekane ilikuwa tu ni magonjwa ingine. Donc madawa ile baranza kunyanjikia kwa hospitali. Jo ile baril ya pétrole, Achille Mungo, Chimène Motoari, Michel Mbungu PDG, Félicien Pambou, Fiston Ebanja, Yohan Sibaï, César Kouka. Voilà, vous avez... Bon, en fait, on n'a pas compris. On va dire à Maman Aline de nous expliquer un peu ce qu'on a dit. Alors, Maman Aline, au côté de Bisso, quand la mingité, au expliquer Bisso Toloui, parce que vraiment, tout ça dans le Congo, Brazzaville, au expliquer Bisso un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, malade, maman na lobi boye, azalaki malade. Akendaki na l'hôpital, asali examen, bonaki na myome. Mais ce qui a balere a comme une association Stop Maladie pour azaki na mbongo ba ebisi il faut ba afuta opération ya zaki na mbongo te abengi numéro association Stop Maladie ake kuna asali examen bakutie na malade ba pesie bakisi abiki nae po ba ebisa ki il faut urgence na salle d'opération ba opérer. Mais Nzambe vraiment sungi a comme une association Stop Maladie ameli bakisi na biso a comme na bien des témoignages ya pesi par rapport na kisi oyo ameli epa na biso. Voilà, témoignage apprécié par rapport à Kissi. Le temps que nous trouve encore notre témoignage, nous allons vous parler toutefois que vos Ndako, Ndako Asika, qui vous a suna tchétchété, ou bien. Non, merci beaucoup, mon chasseur. Mouzabisaka Keb Inzo Betumekuzwa Menabunu, Mugaye PCB no adresse tant Mugaye Manisa Babisalu, non Soyina, Betke na Kusalaka Kuna, mais Yakuzonza Betke Katuka na Pointe Noire, Betke Vanda na Pointe Noire, ya Vanda na Ntite, ya Vanda na Ngoyo, ya Vanda na
shafumu ina nyonso ke kwa ndi Pointe Noire ina ke na Kimbevo ba ina ke na kukatuka ka shafumu ba ke na kuizaka na Ntiete ba ina ke na kutuka ka da Koraf ba ke na kuizaka donc na ina metadi la Kimbevo mutu nenda lembaka na ve na kukuiza place nyonso ina yanke talake ya nenda kusukudwa lusalusu. Voilà, donc bakena reménager qui normalement ça veut dire bene katuka fait na Pointe Noire, bene qui va na Pointe Noire mais bene que changer kakani adresse. Voilà, donc papa Francis bete que na maman Aline janvier et les kindengeni na Royal na stop maladie. Merci beaucoup. Janvier leki nango kitoko po batu bazoya na association Stop Maladie. Ba témoignage ezomona na ke musala tozo sala ezokende nango liboso. Makambo mingi ya koloba ezate. Oaza na problème ya malade ezonyunga na kati ya njoto aya kotala biso na Rire Ngalifuru numéro 22 na Cheche akokuta biso. Fiche na biso eza na 2000 francs mokolo ya lundi ti vendredi, samedi dimanche eza na 1000 francs. Chaque jour examen zaka ya pamba ya ofele. Boya mingi ndenge boya kaka po vraiment to remercier bino na koyamba ba appel na biso. Chaque jour bozo ka biso bozo répondre ba appel na biso. Nzambe pe abikisa bino baoyo deja baye kozwa kisi epa na biso vraiment to sengi nzambe pe asunga bango babika vraiment sans problème. Bao pe bazonyo kwa mana bandako bazo souffrir na malade ya ndenge na ndenge baya kape kotala biso sauf sida ebola coronavirus wana toza na kisi te. Mais problème ya tension, oza na problème ya kobota, oza na problème ya ba infection, ba microbe, ba trompe bouche yaka epa na biso. Omoni ndeko nanga mwasi soki infection eleki yo mingi meme kokuta na sheri na kozala pasi wa kokate siko sheri akosiporte mingi toko akokuta komi pe na bambanda libando oyebi na yo te. Vraiment bongisa nzoto na yo, jwa kisi ya malamu po na nzoto na yo po obika sans problème. Ozomona ozozanga pe bana po na problème ya ba microbe ba infection. Esi etie ba trompe na yo komi vrai boucher na ba microbe wana. Yaka to soigner yo. Yaka to pesa yo ba traitement ya bia kitoko. Po mwana azwa pe place ya kofanda na kati ya kivumu na yo. Voilà, moi dans une place, il y a revendre vraiment le temps que tu sois encore et encore parce que on a stop maladie hein ezali ba malade ba moronde balobaka résultat ça ou pas malade, c'est pas ça papa Francis. Merci beaucoup, mon chasseur. Oui, bah, résultat que katuka kanabe no ba malade parce que tant ben na kukuiza kani na beto ke zonzaka aussi beto que na kuzwaka ngolo ndamwa beno parce que tant ben na kuzaka témoigner que ba malade parce que le vunu ke na kuvanda ka ve parce que ba bato kaka yine ke na kukimaka parce que ba me ke na kukimaka na ba mbongo beto kufuta ve ne ba yina ke na kufuta ka ve voilà parce que ba kaka si bubu ya yana muguzwa en tout cas réponse na santé ayandi bien. Alors, comment on repense alors que traitement d'abonné à Manissa hein, que je déjà mais papa ngeta laver moi na chasseur que bubuya ngemelal na pipa ituke na sala nge pasi ngemegon sumba paracétamol ngemuguna ituke na sala dia ka fait pasi ngemetal ke ngemebeloka mais or kuzabe fait que malade ke kwandi na nzutu donc baba to si vanda ka fasu na tamba ke kuiza ka na babeto tamba ke pese ba manganga na premier jour ou bien une semaine yan me banda traitement si elle me sentir bien yan me ki mayandi yandike vutuka jakave ngeke tala ke bake kuzo vutuka parfois ngonda mosi ngonda zole yandime vutuka jak da kuzonda no mu va kuizaka awa me mu kwenda kana voyage alors ta mu kwenda kuvutuka mu vutuka babi mevo ina mu kuza bandila na beno awa yake na ku continuer ke or que le vuno yandi parce que yandime kwenda yandime suka moyen kusala keleve bake vutuka kajaka ni fasuit. Alors est-ce que maman te reçoit Tatoli vraiment tous témoignage bon on n'a pas dit que c'est pas bon voilà donc on va d'abord prendre Batouana au Bazouaka c'est bon pour qu'il y ait tous témoignage c'est moi mon pour permettre que tu comme l'amour papa comment nani peut vendre wapi ana moyonzi muzonza nalobana na kituba oui awa mke vanda na kai 2 kumba mizabla muna wa maître Jean maître Jean mke coutumier. OK maître Jean to monio na association Stop Maladie na précisément na cabinet docteur Alexis ni vraiment ezalaki tina mema kio awa bon nous va sentir
makolo pasi mkongo pasi kwenda kwenda babima ya bwala sala wana simba ve donc ba douleur donc le mot waka publicité madame Zonza kwenti tukuna para mukuiza kawa pesa consultation mais examiner munu vraiment la maladie pesa mbakisi mbana bakisi bube amekuja na contrôle vraiment nous allons bien ver, nous allons bien, nous allons bien ver, nous allons bien, mali na kene kujimne fioti, ina mkuiza na kuisa la contrôle, nous continuer à traitement, sinon vraiment c'est bien. Pongi ndenge nini papa zokola la malamu te. Nous allons installer la insomnie, vraiment même là, je dors pas que jamais comment 5 heures, c'est pas merci Dieu. Sikoyo kuchikoyebisa nini omelena nokisa combien de jours papa? Bon maintenant nokisa 7 jours. Kaka na 7 jours nde moni évolution na nzoto. Comment tellement évolution ya nzoto. En tout cas okoki ko zonza inki na bao bazoko landa biso. Ba yina kene kuwa kabeto vraiment ba yina kene kutala ba yina kukwamba nzoto ya musingene kukwamba bao ba mpe bakuiza kutala. Ba mususu bazolo bakeno bakisa bokoko eza makasi te biloko moko ndenge wana yo ko yebisa bango nini en tout cas na munu metala kena kingulu bakwiza même munu bon muvane na badu par rapport na bayine tete bandi kuiza ka ya munu bakisolo commentaire ya munu ke vanda fa sai vraiment singen no ya malati ke manisa même awa yake na babantu ke na tikisa ma ba compromis en tout cas compromis munu ya mettre semi kuna ya vraiment qui sentir ya mais mon que sumba j'ai fait des dépenses rien mais que comment en tout cas moi ba qui c'est 7 jours ya munu tellement changement ya bien. En tout cas batu musu baza pena tembe moi tembe za moi mingi nano na mitema lobi docteur to sito lembi batu bokoko ozobisa bango nini ba kuiza ba parce que les vandi ba mama na ba papa ni ba kisa ya boile ba vandi traiter beto. Témoignage Tolandi Wana depuis Dolizy. Et comment ça se passe au niveau de Dolizy? Merci beaucoup, mon chasseur. Comment ça se passe au niveau de Dolizy? Que ça veut dire que et Taliba association Stop Maladie, centre traduit moderne Rabiso Nyonso, to sala ndenge moko, to yamba ndenge moko, style ya mosala ezali ndenge moko, ya pa o kuna bazakana ba cérémonie mosusu et pas une abiso, to zakana cérémonie mosusu. Et ezala na Pointe-Noire, ezala na Brazzaville, ezala na Dolizy, ezala na Muyondi, ezala même na RDC, mosala to sala ka ndenge moko sikasiko na utaki oyebisa yo ke bato bazali awa tozoko pesa bakisi ake azulobiko akimina yo oyoki tata wana ke tokoma biso moko ba médecin traitant biso moko na kati ya bandako oke mwana manganga aleki osomi diklon omeli olobike ekomi bien automédication voilà automédication tokoma kosala ngo biso moko na kanisi olandi ndenge papa wana alobi e na ebandeli aussi na yebisi bino ngo bino moko boyebi nyango tolobike botika ba automédication parce que biso bokoma tokosala bino ba examen otokosala bino nyango tokoyebela ba kisi nini oyo tokopesa bino Tokoeba Bakisinini Toko Pesabino. On va prendre encore notre témoignage et comme ça on va revenir et que ça là est vraiment bien. Papa Mboche bino. Mbote voilà bitlenza ba kumwaya mtu ana maladi kumuna nini? Ngoma diobe. Bitmitangi na centre ya papa Alexis yiki natangi yao. Yiki natangi wa maladi ya bavon. Bavon tali sarage pasi. Na bitkwena na balu. Voilà, du côté de bonjour, la technique, témoignage. Matiama Mungongo Mokepo permettre que tu comme malamu. Papa, comment nani peut ofandi wapi awana muyonzi? Awa, muzonza naloba na Kituba. Na Kituba, oui. Awa mke vanda na Kai 2. Kiyo ba maladi nini banda kotungiso makasi oyo pena ozalaki na kimia te. Okay, maladi bando tungisanga makasi, maladi ya kwanza nzoto, kwanza. Voilà, on va revenir parce que la technique de l'autre côté n'est pas très bonne. On va revenir et puis parler toujours de l'association Stop Maladie. Alors, Maman Aline, tu as dit que
Yo Mokambi actuellement du côté de Pointe-Noire, nous ont constaté depuis que d'abord en fait depuis aux charges il y a association actuellement depuis l'absence tout le départ du docteur parce que Ake pour te dire que bon on a un centre ébélé un peu partout et actuellement il se retrouve du côté de la RDC, il est toujours passé obligatoire par Brazzaville voir un peu le constat mais depuis que Oza ont remarqué Nini n'a pas malade du côté de Pointe-Noire. Bon, merci beaucoup. Nakanisi musala nyoso ezanga ka ba ma problème était mais oyo eza awa eza pona ba malade po ozomona malade azuki si 2 fois ayoki na ebie akimi na mbongo akei akoya kozonga après 3 semaines ou bien 1 mois 2 mois alobi susu aye ko continuer traitement po wana vraiment nde oyo nazo constater ke ba malade bazo respecter traitement na bango bien te mais mutu azo landela traitement na bien azo si sape kire na nyoso ajupe libiki mbala moko akepe ko fande pa na atselisi pe na mbongo na bino yazaki nango mais basusu vraiment nazo regretter bango mingi po bazo ya après 3 mois 2 mois ata yo ndeko nanga na kanisi wana vraiment soki ondo za wana otika la place nanga o constate que eza makambo moko ya biete po bon problème pesa la kate po tosolana kana bango na tuna bango vraiment depo oyaka kia ozaki soit le tozala le 31 lisusu oya le 31 ya mwa mususu lobi oya ko continuer traitement est-ce que wana ekoki ko simba na monde mobimba même si to tamboli vraiment ko simba même te po malade na kanisi ya voyage akate mususu akoyebisa ye na ye na voyageaki ye nazaki na musala mais jour bande kozala malade vraiment pande kokende musala te c'est-à-dire oyokaki bien oui nayokaki bien mais nakendaki na ngana na sala nanu jour na kozwa lisusu mwa mbongo nde na ya kocontinue traitement osali meme 2 mois nde oye kocontinue traitement na quel hôpital vraiment batika makambo ndenge wana soki oyebi ke oza malade landela traitement na yo bien zela pe rapport a munga soki ayebisi yo ke osali contrôle nzoto ekomi normal kende obanda musala na yo oki kokende ba voyage nyoso ndenge olingi mais soki pe oza na dete na biso si obikaki oza na ndako yaka ofutango osilisa mbongo na biso po vraiment kokimaka na mbongo ya docteur ezaka biete po hôpital soki bolobi bosala makambo ndenge wana musale kokende liboso ndenge nini po Congolais nde ennemi ya Congolais moninga botika makambo ndenge wana boya koswanye nzoto na bino po nalobaka pe chaque jour okoki koyoka bien lelo jour mususu okobela pe po toza na banzoto ezake baswanye yo lelo okobelaka lisusu te il faut kaka obela poza na nzoto tozolia bilia ba congélé ezopesa biso ba rhumatisme ebele omona ba mama mususu botambola malamu te ba papa mususu pona kotelema so afandi na kiti ekomi pasi il faut asimba ta moninga po atelema il faut asimba makasi na mesa po atelema eza ba problème ba rhumatisme na bilia tozolia bilia malili ya malili oleto eba ndenge akomibatela pe na banzoto na biso tozolia ba n'importe quoi soki ozo souffrir na ba rhumatisme oyebi kotelema ekomi pasi loketo pasi mo Congo yako tala biso na association stop maladie makolo ekomi kilo okoka kotambola lisusu te bakolobake eza poids d'âge soki poids d'âge balobaka na yebi na ngate le poids de l'âge le poids de l'âge ndenge balobaka vraiment wana eza le poids de l'âge te eza malade ba rhumatisme eza malade meme bana mike bazobela ba rhumatisme ba chauffeur boya kotala biso na santé ozofanda na kiti ozotambusa mutuka kobanda tongo ti pokwa ozope matate makolo ekozwa toujours ba rhumatisme ozolia bilia makali ya malamu te bino pe mibali bozoboma banzoto na bino boliaka ba frite babilia kokauka bamapa kokauka ere nino kozwa makasi ya mibali ozomiboma yo moko mususu akomi ifo amela mwa kisi ya mindele po azwa pe force ya kokende koleka na mwasi na ebotika makambo wana po ekoya kopesa bino pe pasi kuna na liboso bwato pesa bino kisi oyo ya bie okosunga yoti okoya kotikala pe okomi koko na force na yo nyonso ezali ya kimibali mutu kozotambola bo ezokende te mama kosepela na ndako ndenge nini ekomi bakanda sirkanda yaka to soigner yo
to traité yo makambo nyonso etambola malamu na nzoto. Voilà, il y a qu'à tout soigner, tout traiter, Marambo tablement, Papa Francis, vous avez à dire suite à ce que. Non, nakoloba likambo ya mingite, nakozongela kaka ke tolobaka aoke bitso eloko zopesa biso makasi ba témoignage ndenge bato bazoko yaka epana biso, nyongo mboto zopesa lokumu ya centre na biso ya association Stop Maladie. Voilà, tout remis pratiquement qui est pratiquement dans ce cas émission. Donc on va revenir d'abord sur les adresses de l'association Stop Maladie de partout, du côté de Dolisie, de Brazzaville et partout dans le monde. Merci beaucoup, mon chasseur. On a une méthode là, babi sika ina benlenta kutana na beto, awa na Pointe Noire betkele na arrêt sokaf na Mani Makwandi ya Canal Plus na monogramme na 22 ya rue Reine Ngalifuru. Ba contact beto betke na 05 672 67 23 06 673 24 09. Na Brazzaville betkele na 80 ya rue Bakukuya croisement Mariangwabi na Poto. Ba contact beto betke na 05 588 67 42. Na Muyondi betekele na Mani Makwandi ya la gendarmerie na quartier ya Kaye 1. Pembeni ya jardin ya Young American. Ba contact beto betke na 05 518 08 54. Awa na Dolisie betekele na 38 ya avenue du Poule na quartier Bakongo. Ba contact ya beto betekele na 05 318 43 44. Et na RDC betekele na WhatsApp beto na plus 243 81 038 54 76. Betekele na MTN beto na kele numéro standard beto betekele na 06 673 24 09. Ba ina nyonso lende bokela beto tango ni tango beno bokela beto na 06 673 24 09. Ina nyonso ke ba biuvu beno ke demander beto ke pesa beno ina metadi la ba réponse. Voilà, il y a une chose qui n'a bien vous, petit belen la boucle la beto, petit talaïna qui peut repasser beno ba réponse. Alors, na ina metali la faut se ben ke kuyambaka babantu. Motri na kulanda beto kaka bubie. Il can que préparer na kuiza na Stop Maladie. Merci beaucoup, moi, na chasseur. Mais il m'a dit là que ya kuyambange montuno, c'est tant bien que kuidaka dans l'hôpital, et que salaka toujours moi du foutayandi na kati ya poche parce que côté ngike kwenda, petike zonzaka zaba côté ngike kwenda mekuzaba, zaba côté ngike mekatuka mekuzaba côté ngike na kwenda kafe. Beto na Stop Maladie tango ngike kuiza ki me tete petike yambange na secrétaire beto. Secrétaire beto tango ngike yambange ngike ko enregistrer na kusadilange fiche ina yake kukuteke 2000 francs et yake filisange ndambu ya munganga et si ngebe kuiza babilumbu ya lundi au vendredi ke futa fiche na 2000 francs si yake ba weekend samedi na dimanche ba fiche ke vandaka na 1000 francs ina nyonso metadi la ba examen ke vandaka ya pamba. Ba examen ke kuvandaka ya pamba, voilà donc me quiz na fina mena 1000 francs na kilumbu ya samedi dimanche 2000 yangi na kilumbu ya du lundi au vendredi. Alors Mama Aline ce qui ba silisi biloko wana ba moni déjà moto na za réception ba komi na niveau na yo il faut basala ndengini. Bon, merci beaucoup. So ba komi na niveau nanga ba ofanda nanu après to sali balekto tala tension na e après tension amati na balance toye ba poids na e après wana aleki na scanner après résultat ya scanner ende tokoyoka na siko soki akofuta boni soki na kosenga 30,000 to sololi toyokani nde soki oza na avance opesi obandi traitement na yo soki oza na avance te okei koluka na ndako soki okojwa mokolo nini po ya kobanda traitement et soki ozo banda traitement vraiment bokataka traitement te kokata traitement eza mabe il faut munganga ye moko ayebisa yo ke awa kire na yo komi na suka okomi pe bien kende sikoyo fanda na ndako me oyo akoloba ke oyo moko voyager okozonga jour olingi
eza mabe eza l'église était eza cadre aussi ya ba voyage maman to katayote ceux qui partent dans zo qui ne Brazza ils déjà aubaine parce que stop maladie ça na Brazzaville soit qui ne Dolisie c'est bon déjà soit qui na Muyonzi c'est bon déjà à moins que les visika moko boye bon ils en a moi et moi et voyage permettrait à combien un peu bino que vraiment nazo qui est par exemple ceux qui on va donner la parole à Papa Francis si malade azo qui est par exemple Nankai côté stop maladie ezate. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. En ce qui concerne Kemboto, Abenga Biso ou bien Zoko Kende Nankai, Niango Tozoko Senga Bango Bazala na bonne volonté, que Tango Ozoko déplacé, Yeba, Nengenini, Yakulandela, traitement na yo. Parce que Biso Tozali na Pointe-Noire, Tozali na Dolisie, Tozali na Muyonzi, Tozali na Brazzaville, Tozali na RDC. Donc, Tango Tozoko Loba ou bien Tango Mama Aline, Azoko Loba Bokataka traitement, et Jingo Loba ke Biso, Bipa Union so Oba Centre na Biso Ezali, Tango Obandi traitement na Brazzaville oza okoyaka na Pointe-Noire luka esika centre na biso ezali soki kisi na yo esili yaka epai tozali non na lobi na ba oyo oyo abandi traitement na stop maladie na Pointe-Noire et azo se retrouver azana voyage azo ki na kai stop maladie exalté. Voilà non comment faire mais wana ni ango tozoko lobake na le rona soki na kai association stop maladie ezate yoka kamutoyebi ke ozoko voyager zonga nanu à la veille ya voyage na yo zonga epai oyo biso tozali toyi oyo koyebisa biso ke ngana zoko kokende mais ndenge bopesa kinga traitement oyo eza ya 3 jours mais dans 3 jours ngana kozala sur place te en tout cas mama Aline esika azawana ako bakisela yo lisusu traitement ce qui il y a 1 semaine ou bien il y a 2 semaines selon séjour na yo et selon ndenge aussi ozoko futela mbongo na yo pour parce que ndenge tozoko loba autant beaucoup pesa bino traitement il y a 2 semaines parfois mbongo opesaki ya moke mais tant au ressentir que okomi na yo bien ofandi na yo okimi libela mais malade et c'est la maladie na ya moto même ata malade et sili mais awa esika tozali awa moto ago lo bateke lokola biso to lo bateke association stop maladie ce qui te pèse yo kisi elingo lo bati suka ya vie na yo okoki ko bela lisusu te wana ekomi lokuta parce que malade toujours e banda ko yaka na nzoto ya moto mais oyo obandeli suki sa yango et silisa aussi na oyo bato bazako traiter yo Silisa na ba o baza retraité maman Line pona rosuki sali lubana yo avant que tozong avec l'incontournable Papa Francis le consulteur maison maman Line. Bon nazo rappeler bango ke fiche na biso eza na 2000 francs mokolo ya lundi ti vendredi samedi dimanche eza na 1000 francs examen eza ya ofele baya mingi ndenge baya kaka ipa na biso baya kozwa bakisi oyo ayinanu te a se préparer ayaka même mokolo ya lobi même mokolo ya samedi ayaka oyo aza na makoki ya 2000 francs te aya kotala état de santé na ye po ozomona bato misusu azoyoka vertige akei kosumba kisi ya tension mutu mususu azokoya soki nini alobi fo tension emati ubi ekiti eske otali yango il faut okende na centre po batala yo sumba meme tensiomètre po olobake tension na ngai emati mususu azomela kisi abengi yo nazoyoka vertige yaka nanu kasi na centre oya kokuta azoloba tension emati ozoya komeka boye eza normal vraiment boya mingi ndenge boya kaka vraiment tozosepela po bozo répondre bapele na biso yo papa na nga ozonyokwama na baprostate yaka otala biso masuba na ezobima ndambu donc ozosuba boye 5 minutes esusu okei kosuba 3 minutes okei kosuba ba insomnie wana pe ekotungisa pe banere ya mutu na yo yaka topesa yo kisi po ere nyonso ozolamuka na butu ozolamuka ekotrouble pe banere ya mutu yaka tosunga yo topesa kisi bamalade wana bazinfection wana esila po bazinfection nde ezopesa yo toujours bamalade ya pardon po ba infection wana eza mabe ezokanga na mabota ya basi ozokuta ba trompe komi boucher mwasi meme ko donc ezoki azosokola azoka kuna mukusa ba miaka donc ba douleur yaka topesa okisi voilà yaka topesa biso esika nyonso tozali
soki oza na Muyonzi, oza na Brazzaville, oza na Nkai, ozolanda ba émission na biso, ba numéro pe ezoleka na téléphone, benga biso to pesa yo adresse ya malamu esiko okoki kozwa biso. Merci beaucoup maman. Dernière fois, toujours dernière parole Papa Francis. Merci beaucoup mwana chasseur ya kuvanda diaka ikeleve mukena vutula kwa ndi batondo na bayina nyonso me pesa betu mwa tangu ya kulanda betu na ina metadila kimokwa betu ya association Stop Maladie mumepesa mbote na Dr Alexis Magola Mustafa Ndambu yankele mumepesa na ba docteur abetu ou bien ba assistant betu nyonso na ba centre na ba kele ya vandi nke na Brazzaville kele mama mukelo ya ike na Pointe Noire na beto kutala ya ike na Dolizi bayina kana Muyonzi mumepesa ba mbote mbote aussi na bayina nyonso me bande déjà ba traitement na beto ba kulembaka na ve na kukwiza na kukontinue ba traitement ya baou parce que santé ke kwa ndizi santé singemosi ngemepesa volonté na ina mesela santé nge ya kulanda traitement façon betu na kupesela ngi yao en tout cas kima ya kupasi ngelen ku regretter ya ove ben kwiza ndam betu kele en tout cas merci nange mwana chasseur aussi mutume accompagner beto et que ko accompagner ke beto babilongo nyonso na bisalu ya association Stop Maladie. Voilà, merci na Mounou Mouka accompagné que Beno, merci aussi na Beno Peba ne me quiz na coup s'implanter na coup soigner parce que la santé n'a pas de prix et voilà c'est une très bonne chose balina baina qui na coup niak déjà na Beno baina qui na coup apporter Beno qui a apporté qui est un peu plus pe na membre de me la santé. Voilà, Beto Congo. Merci à Stop Maladie, merci Maman Aline et merci Papa Francis, merci Matondo Mingi et Matondo aussi na Docteur Alexis Moto. Betumeku osuki sa émission betumeku kutana na Kilumbu ya vendredi na 18h30. Merci Papa Francis, merci Maman Aline. Wow.